ezalaka toujours un rendez-vous d'excellence où esalisaka mbonda ekolo na bino bandeko obopesa biso confiance na fidélité yango tokobanda d'abord kopesa mbote na Congo Kinshasa, mbote Congo Brazzaville, mbote ba diaspora partout bisika obozabi botika ete kimia kolo zambe eingela o mabota mabino. Avant de faire la édition de l'émission, mon collègue notre d'abord pesa bino ba grande ligne aux composé édition au boyebake cérémonie à clôture forum du génie scientifique congolais et outil Salema la présence et le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aux éléments oyo ministre de santé a sali message pour la maladie o ça régner à la carte République démocratique du Congo mingi impox et outil et pas ba maka couper aux éléments oyo bientôt rentrée scolaire mais ceux qui okena ba weze en tout cas ma plein pia la population peut na ba tekina ba somi baza ko le ndenge moko ma donc gouvernement sengeli otalaka opobala bazo ka kelasi ndenge moko ya malunga. Motelisi so bandeko langa atofongoli édition la bisona élément obebake cérémonie à clôture et à forum du génie scientifique congolais et aussi ko Salema avec un partenaire idéologie nous c'est le cas qui la présence c'est le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la koluka pour valoriser ba savant congolais en tout cas bon dimanche ba certificat et pesa makina suka nango na maboko ya yemoko mokozi ya mboka to na élément proposé par Igride Mateta. Je charge également le gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. Il est également essentiel que les prototypes d'invention et d'innovation qui ont été présentés et retenus lors de ce forum connaissent une large promotion et une réelle prise en charge par le gouvernement. À vous tous, chercheurs, inventeurs et innovateurs, je veux dire que vous avez entre vos mains les clés de l'avenir de notre nation. Votre travail, vos découvertes et vos innovations sont la lumière qui guidera notre pays vers un avenir prospère et radieux. N'arrêtez pas d'aller au-delà de vos limites. Le succès du Made in DRC passe également par vos prouesses scientifiques. Sachez que vous avez mon soutien, ainsi que celui de tout le peuple congolais. Ensemble, construisons une République démocratique du Congo où la science et l'innovation sont au service du progrès et du bien-être pour tous. Sur ce, je déclare clos les travaux du Forum du génie scientifique congolais. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, je vous remercie. Culture de la paix, tolérance, éducation moko ya qualité pena éveil à conscience ya ba jeune congolais nyoso donc bon dimelanga ke yango nde eza oyo chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka asengi na ba jeune bazala nango nyoso lekalaki na rencontre oyo ezalaki entre gouvernement na ba jeune tous éléments aussi Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo bon dimelanga ike ba jeune bazalaki liboso ya gouvernement pe chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka oyo azalaki na ba discussion wana asengi kaka la ba jeune
bazala mingi na esprit ya kolona kimia pe nyonso basalaka na esprit moko purement démocratique. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Tombola Kipe, présence ya quelques membres du gouvernement, ezalaki synonyme ya kolaki sandenge jeunesse ya lelo ezali déjà mobilisé. J'exhorte tous les décideurs et partenaires, acteurs de la paix et du développement, tous participants de la table ronde à apporter des solutions concrètes aux préoccupations et propositions à venir. Et ce, enfin de nous soutenir de manière conséquente dans l'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes, ainsi que dans la promotion de l'éducation à la vie civique et à l'encadrement patriotique de la jeunesse congolaise. Bon, na programme d'action du gouvernement 2024-2028, ils appellent à action oyo ils ont prévu pour la faveur ya ba jeunes surtout dans le cadre socio-économique qu'on appelle ba crédit na ba condition malamu po nyonso ekosalema à travers ba projet. Nous attendons de ce gouvernement dirigé par son excellence Madame Souminois des actions concrètes, notamment par l'entrepreneuriat, parce qu'elle a dit elle-même, l'État seul ne peut pas, il faut associer les privés. Et les privés, c'est nous, les jeunes entrepreneurs. Voyez-vous, c'est vraiment, si pas renforcer sérieusement le FOGEC, mais aussi on créait plusieurs, pourquoi pas. Nous tenons à la remercier pour tout ce qu'il a promis et nous pensons que nous, à notre niveau, en tant que jeunes, on va prendre nos responsabilités et on sera là en train de faire le suivi afin que tout ce que la Première ministre a prononcé puisse être pris en compte et que ça puisse être réalisé tout au long de son mandat au niveau de la tête de notre pays. La Première ministre a encouragé Bango la culture, ya PP, ya tolérance, na éducation moko ya qualité, surtout na éveil, il y a conscience collective, il y a jeunesse congolaise. Il y a un peu biso. Tobetisika Kambonda. Ministre de la Santé, Mwanamboka, Roger Kamba, a outi kosala message moko pour le peuple congolais à rapport à la maladie ou la makakuto pe importe ou ekoti mingi à la carte république démocratique du Congo, dans la province Ebele même ti à la carte ville province Kinshasa, ils ont déjà touché donc ils ont servi vraiment que tout le monde propriété moga malamu surtout ko skola ba beaucoup de manière que avant qu'on lia po ba maladie ou atteindre ce tout un message à proposer biso dans zela écrit des mateta. Chers compatriotes, depuis le début de la riposte contre la Mpox, un point de situation vous est communiqué chaque semaine, afin de vous offrir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique, des mesures prises par le gouvernement, ainsi que des recommandations pour vous protéger contre cette épidémie qui touche et affecte l'ensemble de notre pays. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. À l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangi et du Mai-Ndombe qui sont les plus touchés. À l'est, ce sont le Sud-Kivu et le Nord-Kivu qui sont les plus touchés. Au sud, ce sont les provinces de l'Oualaba et du Olomami. Au centre, la Chapa, la Chopo, le Sankuru, le Kasaï. Et au nord, la Mongala et le Nord-Ubangi. Grâce aux efforts menés par les équipes de riposte déployées dans les différentes provinces et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Par exemple, pour la région de l'Équateur, cette qualité est passée de 38 à 86%. Et pour la région du Sud d'Ubangi, de 47 à 97%. Pour le début de ce mois de septembre, de recommander et d'appliquer les mesures d'hygiène et de propreté. To continuer édition la mission na bref au bon numéro que
Procureur général après la cour d'appel de Kinshasa Gombe a suspendu n'a pas fonctionné avec décision. Ils ont mis et pour la procureur général de la cour de cassation Mwanamboka Firmin Vondemambo Bodimelanga qui est magistrat Jean Placide Lusamba a accusé à cause de la réquisition, il y a information, il y a code de guerre pure diplomate français dans Kinshasa Gombe. Actuellement, ils ont violé convention, il y a Vienne et la Kissi, Ndenge, il y a combattre la installation, il y a des diplomates partout au Bazalaka de manière qui va vivre Kitoko avec un partenaire idéologie. Autre chose maintenant, bon dit que la cadre de la coopération aux la République démocratique du Congo, Azamalam, le Bamboka, Ebele Awa, Yamokili, Bebaki, VPM la défense, Aouta Koyamba, 3 délégations au Babetaki Masolo, Ebele, entre autres coopérations militaires, Pézani Katia, Masolongo avec un partenaire idéologique élément signé Yannick Kaloso. Ndeko ya Congo, Boye Bake, Ezalaki Bongo, 3 délégations Oyo, Bazalaki en face. Il y avait pas bien défense, Mwanamboka Gika Bombo, Mwadia Vita. Ezalaki Bongo, l'ambassadrice belge, Madame Roxane, la Canada, Marie-Louise, représentante adjointe, il y a MONUSCO en charge de la protection et des opérations. Et le monde diplomate belge, Mwanamboka Gika Bombo, alors belaki mingi, la coopération bilatérale pour la formation militaire. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au vice-premier ministre et ministre de la Défense afin d'échanger ensemble sur ses priorités pour ce gouvernement et aussi partager avec lui les engagements de la Belgique dans le cadre de son partenariat militaire. Je peux dire que les échanges ont été très constructifs. Je crois que le ministre apprécie la présence belge aux côtés de la RDC pour aider à réformer l'armée. L'armée a besoin d'être renforcée, l'armée a besoin d'être réorganisée afin d'être à mesure de mener sa mission qui est de protéger les frontières du pays et d'assurer la sécurité de toutes les Congolaises et Congolais. Et bongo, na l'ambassadrice canadienne yé, alobela ki mingi po, na ba opportunité à na oyo, baza touché na ba conflits armés, la partie est, la République démocratique du Congo peut, à promettre que Mboka Canada à cause de la wanapo, la quoi accompagner biso kitoko. Et la problématique des enfants affectés par les conflits, c'est le cas ici en RDC où plusieurs enfants, surtout dans l'Est, sont affectés par le conflit en cours et découlant des principes de Vancouver par lesquels on fait vraiment des efforts internationaux pour protéger les enfants. Et Zalaki Bongo, séance moko ya travail na kokisi ya MONUSCO po bangonde bayaki kosilisa entretien avec première défense malgré to ebite nini oyo basolola ki en tout cas dossier oyo eza à suivre yango bebiso. Betisika Kambonda. Bango bazali ba champion au état social à la carte République démocratique du Congo, zali bongo Fondation Jonathan Sango, so vous allez contribuer la 700 fois congolais par jour et que permettre que la libota nao la fin de la libo vivre qui toko avec un partenaire idéologique dans un élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kote yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up
na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pe. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Siko à la ville province ya Kinshasa boyebake gouverneur ya Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba a été présenté programme ya gouvernement provincial et pas ya ministre ya finance pour assistance ya gouvernement central surtout la maso étali assainissement sécurité ponyoso et zala kitoko. Parce que vous savez que la ville est dans une situation qui nécessite un appui. Alors, nous avons estimé l'appui nécessaire de sortir du gouvernement et nous étions un peu ministre des Finances pour présenter notre plan qui consiste. Batika kosala makambo basala kawana parce que makambo échangé. Tokocha ba mécanisme ya contrôle pour na ko éviter te oyo koma kimbala sima ezonga lisusu te. Banzela nyonso tokucho tanga awa baboka sa bakalembelembe bakasai nyonso tata mokonzi ya mboka apesa ki mbongo na ebandeli ya mandat oyo basala ki banzela wana mais banzela wana etikali oumela te po bao bazwa ki mbongo basala ki misala na bango na ndenge elongo banité. Vous comprenez que les propos recueillis à moi mboka écrit dans ma tête à mettre côté toujours maso etali ville province ya Kinshasa boyebake ba bourgmestre avec 4 communes ya Kinshasa bazala ki liboso ya gouverneur Daniel Bumba objectif ezaki c'est moko po bazwa ba instruction sur opération code point pour la kolongo la bosoto oyo etoni meke à la kata ville province ya Kinshasa à la kisi bango pe vision na ye ya qualité contre insécurité surtout ya ba kuluna o ba comment menacer population kinoise en général. Mwana ya Congo boyebake opération coup de poing ezakoya mabe awa la ville province ya Kinshasa surtout bino ba oyo bokoma koboma Kinshasa boyebake kolela la bino ekozala esengo ya batu ebele botala ndenge ba bourgmestre ya 24 communes ya Kinshasa bavandi liboso ya premier citoyen ya ville. Objectif eza atalisa bango vision oyo azalango depuis akoma gouverneur. Kinshasa eza kobonga yango nde programme oyo gouvernement provincial ya Kinshasa azalango. Awa bakutani boye bake chaque bourgmestre azu indusa oyo esengeli atambola nango et surtout que babo soto kuluna na ba construction anarchique électro sans oublier ba copie ya ba spoliation po ba bourgmestre pe ba koma ba grand coopérant ya ko sacrifier ba population pour la intérêt ba expatrié en tout cas ba cop wana gouverneur a betela ngo monda pe 7e makas ebetami bino moko bo kananga nini monda ebetamaki. Avec l'opération coup de poing et certainement les grosses artères seront assurées par la ville de Kinshasa, mais il revient aux différents bourgmestres de relayer cette même politique à travers les ruelles, à travers les caniveaux, de manière à ce que la propriété publique soit maintenue et l'embellissement de la ville puisse réunir la totalité de toutes les différentes municipalités. Nous sommes dans l'obligation de proposer des idées novatrices pour redéfinir la carte sécuritaire dans le but d'accroître les différents éléments et surtout au niveau de la logistique pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Masolo oyo emonani pe eyokani me oyo esengeli toyeba ezake bakinois na bakinoise baza kozela bamona ndenge Kinshasa ekongenga po kini bopeto eleki 5 ans mais emonani te lelo pe mwana mboka Daniel Bumba yo pe oyeli biso idéologie na yo ya Kinshasa eza kobonga toboyi ezala slogan toza kozela tomona matérialisation nango à travers ba commune oyo tovandi yango pe biso tofuli yo kaka moka koswa pe tobetisika kambonda.
Totikaka est arrivé la province ya Kinshasa sur ordre le général Blaise Kilimalimba la police ya Witikokanga la chambre femme aux akata ya commune ya Kasavu biloko ya kopola lokola ba Thompson ba Soso na ba mi panzi donc et sali passe de monter ça élément oyo na boké binyoso. Mona Congo bondi melangaike ndoki ya Congolais azakaka Congolais ezala ebele ya ba Congolais baza bandoki moto akosa bilote motema mabe toujours prêt ya koboma population po na intérêt na bango batu wana baza na gouvernement baza na ba entreprise pe na ba commerce botala lokola biloko oyo eza kobima la chambre froide oyo eza la commune ya Kasavubu bampio dito pe ba Thompson ba Soso mipanzi na biloko nyonso oyo tosomaka na bachamba fwali biloko ya malili esi epola ekoma ba condition oyo jamais mutu akoki kolia ata opesi mbwa kutu akoboya na ye mais bango baza kotekela population na bapri ya mangondo to pe bapri ya mufantino. Heureusement la police aye kotimbela bango mais ya koyeba ke eza kolakisa esi etekami mingi pe ekotia baoze surtout na ba mama oyo balula kosoma biloko ba moins cher po ba gagner ba intérêt ya mingi bango kutu basi basomba yango tongo pe bateka yango ekele jana ba cité oyo bake chambre froide oyo ezala avenue Bongandanga numéro 5 la commune ya Kasavubu sur ordre ya le général Blaise Kilimbalimba oyo aza commissaire adjoint à la police ye a dépêché qui ba élément kuna na objectif c'est moko ya kolandela ba opérateur économique oyo baza kotekela ka population ba produit ya mabe po ba kanga bango pe ba longola bango na circuit wana ya commerce awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Investigation monsieur tosali musala oyo général Kilimbalimba Blaise atindi biso tosala musala toza na kati ya investigation sur le terrain biso to abato police judiciaire crime économique et financier ville de Kinshasa. Toye kokanga biloko oyo ezali ebele baza ebele kati na avenue Bongandanga numéro 5 Gambela Mobimba bazotekela la population biloko eza kobeba tokolemba te tozosala musala butu lokola moi lolenge commandant ville asengi tosala musala. Alors officier ya police judiciaire responsable ya chambre froide oyo aza déjà kokangama pe aza kosambisama kitoko. Tokoki ko expliquer na population bazala conscient na biloko bazokolia na musala na biso lutte contre la criminalité économique et financière tozali na sima ya opérateur économique. C'est pour ça que toye totie maboko nango tozo bakolo nango toyoka bango toyeba bitina suka ya bakonzi ndenge bise. Bobake la police a telemeli bango na bopikiliki nyoso pe aza kotia ba mise en garde na ba commerçant nyoso oyo baza kosala ba commerce ya mabepo na koboma bomoi ya santé ya ba congolais. Biso pe ba kinwa en tout cas esereli tozala pe batu ya maele ata piaka to somba biloko ya boyete po ata zala eleki yebake soki ole yango omibakisi bakolo to be maladi kata bomoi na yo. Pe ya mingi esengeli tozala la esprit ya kodénoncer ba commerçant boye même na ba wenze na ba kwa ba quartier topé partout oyo tokokuta biloko boye eza koteka ba parce que la santé n'a pas de prix yango pe biso to beti sikaka mbunda tout. Merci beaucoup na élément les allez signer Benjamin Kelonga mais boye ba ketoke na ngambo ya koluka ko topé ba soin et azali wala pour ko traiter mutu surtout on a problème moko purement spirituel topé physique le grand chef coutumier Ibrahim Cham c'est à tout cas so coûter na ba ki oza solution et ba problème ozanango. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala
et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozo ba ko sungela ngo bato aba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, ceux qui ont contacté biso bakoko bakopesa yo solution, ceux qui ozuli baku ya kolanda ngai au contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit ba plan matondo nabino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Bientôt ba rentrée scolaire mais so okele ba wenze okokuta biloko ezali belebe ba sombi bazali te ezali kolakisa ke mbongo to pe misolo ezali ko circuler vraiment na kati ya population, c'est vraiment l'état au fond la montée ma population ba se retrouver ba préparer ba rentrée scolaire avec un partenaire idéologique sur élément au signé Benjamin Kelunga et Wilfried Samba. Bon, ya biso ka kolobeza ke ba futa batu pona bazwa moyen ko sombela bana ba biloko. Ba kitela biso dollar po biloko esoma ma cher. Mikolo ezali ko pusana kalate awa bana bazali ko zonga na kelasi. Kasi yoka baboti bazali kolela otamboli na bawenze okuti biloko nyonso oyo bana bakozongela kelasi ezotula na yango nini esali boye baboti baleli lifuti ezate toye na ngambo ya bato oyo bazali koteka tala neti oyo alobi lokola na lalaki bien te na lala na wenze pona omona na nga mutu moko te esali pasi awa otamboli okuti nyonso obana bakozongela kelasi eza awa kasi yoka bateki bango pe baleli balobi boye la police ekotungisa tango nyonso esala ke bazokoka kokoma te bisika bakomaka na barentre mususu awa pe baleli balobi dollar eza likolo mingi tala mama oyo yekutu atie loboko ne na litama lobi matanga nde matanga bano yo bakotanga to bakotanga te tala mama wazo mituna est-ce que bakotanga te loboko na litama bino moko boye bakojije attitude ya mama oyo elingelo banini na kati ya wenze loboko na litama yango kolela na biso ezali tolobi awa bofuta pe baboti po bayeba kozongisa bana na kelasi po André aotanga te Fifi azolela deja po makambo esimba te toyoka ndenge nini bango moko babetisi mbonda awa naoteka uniforme ceinture ofele me bato bazaka na mbongo te baokoka kosomba te donc ozotia uniforme na prix moko moto akoki kosomba me mbongo na maboko bato eza te tosomba uniforme cher donc dollar ndenge eza ya komata biso mpe toolinga kutu komatisa te tooteka te banda toyaki banda ntongo tootalaka boye ondie ndako ezika moto moto akoboma ngo aza te botalela biso likambo biso oza biso toteka na mpe tokomisi bana te na classe te mbongo akotea te mpo ya nini toteka te do vie ekomi biso pasi makasi tookoka te ano teki te basoda bakanga epai bakolo kasi epai kolanda biso kotuma bakilente so betalage bato basombelaka biso bango bazotuma bango betalage bazotanga bango biloko na biso moko bagrosise elongo donc oteka eza te tozokota mo ya pamba tokoya boye bato kokakoya bama baaleka neti kutu baamona biso te bato nyonso baalelela kaka kofuta eza te rentrée scolaire epesa pasi so totala na dollar eza na likolo tosomba cher moye toteka eza te baclient mpe bakokota te bapara bazoniokwama ntina moya lelo nde toloba bapara ebele bauniforme tosombi te bakaye te basaki te toyebi te bana baotanga ndeni lokwa nga nde naza bo nazwi papa paris foot namo mpe tata paris foot je loto ta mosu nakolia mbongo nasala rentrée scolaire ya bana makambo aboye tolukela ngo kombo po Fifi aolela ye moko kutu Jean alobi papa nakoma koteka po rentrer sac ekoti te eloko moko ekoti nango te donc me biso tobeti kaka mbonda
Talandenge to kobi la suka édition la biso mettre au cabo la beauté ça pour autant to sala la bino ba rappel ya bati la ba cérémonie à clôture à forum du génie scientifique congolais et outil ko salema la présence il y a le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe bolana ki élément au ministre de la santé a outil ko sala message pour la maladie au ça ko régner à la carte république démocratique du Congo ming malade et outil pas makako to pe importe pe besoin élément au bientôt rentrée scolaire mais ceux qui auquel ba wonze au ko regretter ma plaît pas similelo na milelo. On a bouclé complètement édition. On a allé de la présentation avec un partenaire idéologie Sima Caméra qui Misala qui toko ya Benjamin Kilunga édition Sima qui pas Yannick Kalo sur réalisation la montage à mon Mboka l'ingénieur a écrit des maths mais bon continuer toujours qu'on s'abonne massivement à la chaîne YouTube l'option Boda École officiel P. Bah activité la bino il y a même il y a marchandise mototé quand même ma maison la bino vous pouvez faire sport publicité pour l'extérieur ba primoko abordable plus que la chaîne et belé ozaka partenaire dans Bonda École magazine d'actualité de disques spécial la bande de tout on va peut faire confiance et fidélité tout la prochaine masse collé sur Azogité je vous aime beaucoup plus bye.